Lui s'appelle Papa Mfumu Nkusu, nous l'appelons. Papa, mbote na yo. Mbote mingi ndeko mboma, pona nini te, bandeko balandi banso na bisika biye bazwami. Alors, Mfumu Nkusu, c'est notre papa, un invité de chaque moment dans cette maison, dans cette émission Notre Congo. Mais ça fait quelques mois, nous l'avons plus sur ce plateau. Nous avons fait appel à lui parce que nous devons réfléchir sur notre pays et tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Avec lui, nous allons échanger sur les solutions. Quelles sont les solutions pour la paix dans l'est de la RDC? Les solutions. Tout ça n'a pas ça, il y a solution. Il y a des Congolais, nous sommes des Congolais au Bazola Nabiso, na ba diaspora bisika nyos bozali na est mboka na biso na ouest. Quelles sont les solutions pour notre pays? Mfumu Nkusu, bonne santé. Bokono ngono to malamu na kati tumba. To ce pays na koya na oli susu na kata plateau ya émission Notre Congo ba imboka ba bengi biso belé ba lobito lukayo parce que mbala na mbala tozalaki na yo akondongwana na plateau ya Notre Congo pour réfléchir sur mboka na biso ndenge toko sala pour que tozwa pe indépendance spirituelle na mboka na biso. Lelo banguna ya mboka na biso ba teleme lisusu pona ko encourager ba voisins na biso afin que ba bunisa biso ba congolais bazo continuer ko kufa tolobaki na yo mbala ebele awa lelo bitumba bakonza mboka ba paya musu ba déclarer que effectivement ba ko sala guerre na mboka na biso RDC. Ba solution ezanini Mfumu Nkusu sur le plan spirituel yoza mukamo nene elingomba vuvamu solution ezanini pona kimia na mboka na biso parce que soki kimia ezate ata na vuvamu pe bana vuvamu bakosambela malamu te malobo mboka yo. Matondo mingi ndeko mboma na kopesa biso maloba elongo pere bandeko balandi baso na bisika biye bazwami na tango tozali kolobela solution. Tokopesa solution toyeba cause toyeba tina po esika tokobundisa tina nde esika solution koyela. Boyebi moto aza na bokono ekomona nganga monganga lobi tokena liboso to prélève échantillon pona tokende kotala ngo na laboratoire. Yali po bayeba nini ezali kotungisa. Tangu bakoyeba nini batungisa eza kotungisa nde bakoyeba siko mino nini bakopesa pona bokono wana. Boyebi bitumba ya est soki tolobi tolobela lelo bitumba ebandi kala tozwa nanu ba rebellion kaka ebandi est wana eza na makambo. Jean Scram adeklaraka kutuna aza président ya république ya est na 1967. Non bomengo oyo eza na eteni wana yango nde moto ezali tina ya babitumba wana nyonso. Donc convoitise ya b'impérialiste yango nde esalaka makambo wana. Lelo siko toza komona M23 telemi. M23 avandelaka wapi, abundelaka wapi, mandoki azwaka wapi, alalaka wapi, asolaka wapi, bongo aliaka wapi, bongo biloko bayibaka wana. Tango baza koboma ba Congolais MONUSCO aza wana azotala po yazali mission d'observation azotala bomengo na biso ezokende ekena nzela Rwanda. Rwanda atinda kango wapi, atekela kango wapi. Lelo soki Rwanda kobundisa biso mboka moke lokola Rwanda biso tozali na armée oyo eza yambona na bato ebele koleka Rwanda. Population na biso pe ezali ebele koleka Rwanda. Siko Rwanda oyo tanto apemi tanto dango Congo na bokambemi ya président de la République bakoti na conseil ya communauté ya bamboka oya est. Kala mingi te potozwa libre échange na libre cours entre Uganda, Rwanda
Burundi, Tanzanie. Donc, na Congo biso. Donc, okoki kozala kaka partir ya soit passeport ya Congo, soit carte de lecteur, okoki kotambola na bamboka wana nyonso. Eloko ni sepeli cité batu oyo balingaka biso te. Nde wana sikoyo bakeli bitumba balamusi lisusu M23 oyo avandelaka na Rwanda po ete batelemisa mandoki bakoyiba pe bongo biso te banda kondongwana na Rwanda. Biso soki biso tokobunda na Rwanda pa obanda somba kaka mandoki epa banani epa bao basalaka mandoki. Yango wana biso na côté spirituel tozola musamakanisi ya bakongole boye yambo nanu te bakaete Congo oyoyo ezalaka lopango nde ya babelge kasi mabele nde ya biso lokola mabele eza ya biso tokoluka to défendre mabele na biso po banguna babebisa te na motindo wana lokola ezali bomengo ya mabele na biso nde tozokufela nde bazobomela biso nde azoyiba biso bakongole biso banso biso tokosenga na bakonzi yambo nanu distraction et dosée elingi koloba makambo komela bamasanga kuna na este bitumba ezali na Kinshasa bato bazobunda bazomela masanga bazolangwa bakoti na bango na bamangomba na bambroema nombre ya bato bazokufa na mokolo ezoyebana te bato o bavandi awa lokola mboka eza na bitumba te omoni makambo nyonso wana nde ezofavorize bamabe wana soki lelo balobi o te mokonzi ya mboka azwi mikano état de siège population aza te na kati état de siège eza makambo ya bamilitaire basoda na biso baza kobunda kuna MONUSCO azali wana M23 à part M23 toza na ba ADF toza na ba FDLR to ba mouvement on est puis bokomona ke bango ba M23 soit disant baza ba rebelle mais una kaka na est nde rébellion na bango ba se rebeller na pouvoir central na raison nini tina na bango bazaleli eza nini bazoluka nini kaka M23 ADF babomaki bato boye tukumotoba na mokolo bato bakimi bamboka bakei boye po makambo wana esila distraction politicienne nano esila nano olobi nano liboso ya liboso nano distraction politicienne masanga na Kinshasa Kinshasa nano wana ya liboso nano bodoze makambo ya kolangusa ba jeune relève ya lobby bango nde bazo remplacer biso lobby na bakulutu biso banso miso etala siko na est sans zolo ba distraction eza nini to kanga babar to ba melate parce que mutu musupa kozala akene komela bar ta uti musala somo mulangina zo melana ndako surtout peksa pe na mutu melana ndako na lobby soki alangu ako raisonner sous malam te musupa langu neta melana ndako kasi na lobby tina zo melela pa kende wapi na kwititi tala omoni histoire tout ça la makasi poto yeba le passé bongo tout ça la présent oyebi tangu Mobutu akendaka na Chine po ete Congo Zaire wana ezwa développement Mao Tse-tung ayebisaka Mobutu bo alobi Mobutu soki olingi mboka na yo emata yambo nano bazo distraire bino na makambo milangwa bazo distraire bino na makambo etali makambo wana nyonso na mangomba esalaki te ntango Mobutu aye bazongi awa bacreye censure na bandi ti boyokaka banzembo ya zamba zamba balabala la riba parce que balobaki bokoki koyemba lisusu banzembo kimosi na mobali te sima na yango masanga bareglementaki ekomaki babar ekofungwa makaka 17h 21h bakangi wana na ba mikolo ya misala samedi après salongo na 17h bafongoli ti 0h yenga bafongoli 12h ti 21h ba orchestre bien que bakute na tango ngone yaki plus de 500 ou 600 orchestres mais bazalaki suna bisika ko beta te loyemba ko yemba te inspiration sila ki bango omoni tango bati ba jeune père babanda ko kanga ba jeune na ba na classe ba memaka ba maputa na ba hotel la ba moyi
parmi ba point sala na tango ngo soko sente ko kende prison na bandi ebele bakota ki prison na tango wana kutu po na zemi eza pena ba na musicien moko ayebani makasi kimia ezala na ekuna mokila molimo sika azali akota ka meme boloko pona akumbisa kizemi omoni soki modèle ya ba chinois ba matela ki ezala ki ba réglementa ki na ba biteni wana nyonso ba film ya libanda ekota te na mboka bongo soki ndakisa na mtematisi Chine po ni bisoto zo ngote entre tapa ebisaki bango makambo ya recherche makambo ya milona do balabaki na makambo ebele yango bomoni ke na période na Mobutu aye biso moko tokolona tokotekisa tokolisa makasi salongo tobokola wana mina tango zolobake motakoki komela na ye na ndako mais soki akosuka na kuiti ako raisonner nini parce que na ba masanga wana nyonso baza ko tia ba produit oyo eza ko exciter basi na mibali na kindumba bakokanisa STT bakokanisa kindumba wana soki bo réglementer côté ya masanga na mangomba pona ngonga oyo na mangomba lingomba na yo na lobi ko papa nkusu mfumu nkusu lingomba na yo eza ko belela mokeli pour que kimie kota muntu na lingomba na ye muntu na muntu même na kata bible balobaki muna mudabelela nzambe na ye pour que kimia ekota na kata mai a mbonge kamati biso donc yoko pekisa mutu te atika mangomba tout ça parce que batu na minito mokonza mboka zo senga na mangomba batu babelela nzambe na bango l'essentiel que kimia ekota na mboka parce que nzambe pa ko tshalo boko ozondi manguya nzambe te papa na lobi il faut boye banzambe nenga salelaka asala ndeni mena tuni pona ni bo classe ka ba joueur na terrain liboso ba ninga na bango ba joueur poni bo tshaka teke ballon o bo komi Congo bo tche bo biso to sambeli yo ballon kendeke yo moko pokendo tchabi okendo kota na mingete ba ninga il faut bozala ba joueur bo ko classer bango pe ba meilleur ba footer te ceux qui boyebi ke lo sambo na bino ezana nguya kasi bo tshaba footer parce que ba footer wana na nguya wana bakende ko tshaba bi tata bolongwa na mokili ya ba makanisi oyo ezali ke mystique ezali mysticisme puna na este bazobunda na mandoki omoni bino boko osambela ka basambeli bambula boni soki kaka b'impérialiste balobi M23 ADF FDLR telema bako telema bayina mandoki lelo kuna États-Unis mbele asia bimisaki Russie na Ukraine mais azokende ko bimisa bango te parce que Russie azana mandoki ya makasi aux États-Unis azobanga kasi Poutine po banda bitumba bato basambela kana mboka basambela ki ndeye mais bazima ndoki bapesi ba soda bokende elingi koloba te tomona te bato mangomba bakosambela pona likambo boye bo uti kosambela wa pona mato ya léopard bosali bakisi bosali nyonso suka nango léopard disqualifié a raté qualification siko bomi tunité lo sambo bosalaki ekendeke pa nani bakisi bosalaki ekendeke pa nani do basala ina bakisi no bazona banganga banganga babelela bapesa ba score omoni boke ko finga bana ya bato wa ke ote baza bayebi balete te mboke tambola ki na malchance na période wana parce que likambo ya lo sambo tokoboya lo sambo te kasi lo sambo nini nde eza na tina c'est ça est eza attaqué on a yo lo sambo nini siko pona est pona ngai lo sambo nzambe pesa biso nguya biso nde tokende siko poto bunde tumba to silisa bitumba na est ndio tozo pesa solution poto bi solution tozo bunda na ba cause na kata ba cause ezo kende ko sala maiwana peuple congolais soki a telemi biso nyonso poto ye na télévision ko sensibiliser mokonzi ya mboka alobi malamu bitumba ne sila poto zala na kimia kasi biso baso to telemate miso etala na est tolobi nini ezoleka na est bazoboma bandeko na biso na ba M23 na bato banso siko biso na Congo tolobi yambo tobandi na yo communauté internationale bima na problème ya Congo na est donc MONUSCO atika nanu mabele na biso
FRDC appuyé la population congolaise tolingi toyeba sikoyo M23 alalaka wapi avandaka wapi asalakani omoni tango mokonzi ya mboka azoloba siko tolingi kimia ezala kuna peuple congolais lobi yepe so gangi makasi kimia ezala kuna to se mobiliser Rwanda wana mikolo boni mais M23 kolale la wana est-ce que MONUSCO mtazo pekisa biso to se mobiliser loka siko papa nkuso uti koloba likambo moko très important. Chef de l'État, il y a quelques mois passés, a lancé une opération, il y a des généraux na kati ya la province, na biso pona kotambusa ba province. Na ba état d'urgence. Alors, na makambo zo le état d'urgence ba konza ba militaire bazo kamba ba province na biso ba sali ba constat na ba peuple na biso moko ba congolais toza na kati ya politique wana banguna obazo ya kobebisa mboka na biso mona bakangi congolais azoki no pesa ba rebelle na biloko kolia bakangi congolais azoki no sala bo tout ça na kati wana mais chaque fois général azobelela tozala uni ensemble nde to réussir soki botika militaire apamba koyeba te parce que batana bazokota ngata ba civil yo oza leader d'opinion oza mukambi munene na lingomba ba congolais ko yebisa bango ni pona conscience na bango fungama pour que to comprendre que ezali kama mabele matondo mingi tokolikia bolobi likambo moko malamu wana ete bazokende kopesa ba rebelle mais ba rebelle wana baza banani baza ba congolais omoni siko esika makambo ezali ba rebelle baza ba congolais bazui ba jeune congolais ba kei ba armée bango batisiko Rwanda yepa yena ba soda na ye basangani na ba wana wana ba milice mususu wana tout ça ba nyoso wana pona bomengo ils ont prouvé ba lobaki ont déjà qu'ils ont prouvé qu'ils sont des Rwandais. M23 na ba congolais baza na kati omoni po bato kene ko pesa biloko et pas ba rebelle wana c'est que bazo solo wana bango na lolenge kani omoni otuni motuna rôle ya MONUSCO biso tozo bunda FRDC za na terrain pa bunda mais ba zone rouge ba zone interdite wana mandoki ye M23 zo zula mandoki wapi parce que ce qui M23 a vendu par exemple na Rwanda ce qui M23 a vendu na Rwanda ce qui biso peuple congolais na armée na biso tokei na frontière totelemi wana lokolo vandi na Rwanda c'est que oza Rwanda zalela kuna na mabele na biso kokota te na bandi makozo mona babomaki batuboye babomaki boye kozala te donc au PC parce que tokangi frontière na biso oui donc wana ozo appuyer likantina monaki ba congolais musu basala ina ba vidéo na réseaux sociaux balobi il faut to comme na niveau ya ko chamir ya munene to clôturer est na biso na kuna nano tango bokozo ba mbongo likanisa za na malamu ka tango bokozo mbongo po bo banda kuteza pe malamu peut-être parce que na ye Rwanda ngwaza kaka to saka biso na biso te to na biso ba to biso na biso mais ba tango bazo boma biso to sala bongo voisin zo kota na lupango na déranger bana bino boko banda kotonga ngonga to biso to na ciment a to na zelo to na ba barre de fer to na mabanga nyonso ezali wana nyonso to kozange lokote kasi ngonga bino bozo tonga bango ba yena mandoki babandi ko beta na ba masongo bozo tonga yo to pesa déjà solution parce que to na ba solution ou to lo ba déjà que tozuba FARDC batelemina mulongo na biso batelemina biso population totelemina mulongo ke totala siko boko kotela so totelemina mulongo en même temps tozo surveiller ba ko to ba mason bazo sala ndeko mboma oyebi nebite soki ozolo babongo ozoyeba te mandoki na soki ezalaka ndenge nini na biso pe tozala mandoki ya soda na biso pe bazala mandoki toyokana te population congolaise alekela na armée te moni tika to limbola po bosenga ki biso to ya kopesa nde solution na tango FRDC akokende pona kobunda ndenge tolobi ke tokangi nano frontière na biso moto ya pesaka bato wana bamandoki nde tozolandela tolingi nanu te bapaya bazala na babiteni wana tozala nanu ka biso na biso totala soki biso FRDC toza makasi to makasi te parce que lelo bolingi bosala boboyoki kaka non awa bosala te botika nanu kuna babomi bato bozongisi basali boye omoni
to silisa likambo ya Rwanda biso peuple congolais des voix nanu tango tozokende ndenge na lobi wana te biso tokei totelemi biso banso totie mopepe oyo peuple rwandais nanu ako me mopepe ya makelele ya biso elingi koloba teke bovandi botie te mopepe ya bokasi population congolaise eza ya kotomboka nde nsima na yango négociation tango ezosalema mpona Rwanda atika kondima kozwa mandoki atika kobomba ba rebelle ya biso mpona koagrese biso koyiba bomengo na biso tango bazonégocie président na biso azali na appui total ya population na ye na armée na ye mpona makambo etali bitumba wana ya est. Très bien. Bozomona tango banégociation esalemaka il faut bozala na position de force tango nyonso botalaka makambo tango tozoba na bino ke toluka développement toluka boye omoni lelo Corée du Nord aza mboka moke mais États-Unis soki alobi Corée du Nord abeti missile États-Unis azobanga babeti missile basali prière te mais babeti missile mpo losambo na bango na boyindo na bango na kijone na bango nde basambelaki Buda asi inspiraki bango ke bato wana bazosala mandoki boye bino mpe bosala mandoki ya motindo oyo boye omoni lelo soki tozalaka agressé boye mpo tosalaka mandoki te mindele basi apekisa biso tokoki kosala mandoki te mais soki toye tolandi nzela ya mfumuki mbangu alobaki tokosala bengunduke kokamusa mokili mobimba biso mundele akokola na bokasi oyo kosala ete tango tozomona biloko wana nyonso nini esalaka pena biso bamonelaka biso kaka bazomonela biso économie eza te tozoproduire te toza koimporte plus bazomonela biso mpo tosalaka mandoki te bazomonela biso mpo na boye mais ndenge nini tokokota na biteni wana nyonso esengeli tokoma mpe na niveau ya kosala mandoki esengeli tokoma mpe na niveau ya kokela tokoma mpe na niveau ya kolona kobokola exportation ekomebele importation muke potokoma wana toza na ligne mobimba o mfumuki mbangu atracelaki biso donc tozonga na boyindo na biso parce que téléspectateurs batindeli biso mituna bayo bazolanda biso na bokebi nyonso obandaki bien na basolution na liboso koarrete nanu hémorragie ya bajeune bamela masanga ebele bazala concentré continue na ligne wana ya mibale ya misato tokitana na bapoint wana solution ngai nde nazoya wana mpe eza parmi basolution. Très bien. Bon soki tokosala mandoki ekozala solution kasi bondeni olingi obema ngai neti nalingi nabima nazobima te nazoloba na bino makambo oyo eza na kati ya nzela parce que soki lelo bolongoli bajeune oyo bazosala kuluna oyo toencadre bango mais toza na problème ke nini oyo ezosala ntango nyonso tozalaka faible na babiloko lokolo wana yango wana tozoloba awawa tokoma mpe na niveau ke mandoki oyo bamosusu tokobundela na banguna na biso monguna ayebi yango te ni sika tozala te biso soki bapesi biso mwa boye bango kuna bapesi bango oyo eleki bakoya boye bayebi nombre ya basoda na biso bango kuna baluki suprematie basangisi Rwanda, Uganda, Burundi po baya koatake biso entre temps batie baservice na bango ya renseignement ekoti mpona koyeba biso nombre na biso eza boni domoni babiloko wana nyonso ebongi congolais conscient ozomona tokomisa congolais conscient yango tobandaki bolongola makambo bamasanga ya badistraction kindumba tita nakomaki na esika mangomba nde esika boye kosalela baintervention parce que sona zoba même mangomba ndenge nini yo baza koatake yo tie misu likolo nzambe yaka pona nini yo lobi teke nzambe kota na kati nanga siko nga na kei bokene soza na mundu kite baba yo mutu bangote omoni toza na mandoki te zela bapesi biso bambargo menga na lobi biso na Congo toza 90 millions Rwanda za combien OK siko soki biso to se mobiliser même na banzete ke tozokota na Rwanda yebi te soki Rwanda akomassacre asilisa biso
te akosilisa biso te mais eloko nini eza oyoka ngai nakende okufa nango ndiro kokufa te mais mpo na mabele bamikabaka mbeka mpo oyebiki ata okufi tokosila te baye bakotikala nde bakokoba guerre sainte eza nini eza guerre ya mabele te jihad eza nini eza guerre ya mabele lelo partout na monde eloko ya liboso badefandaka mabele na bango mpe bokonzi na bango tokokondima te tozalaka humilie nde wana sikoyo mpo lelo tokokoloba nini ono tokende kaka na banégociation bango bazwi bomengo na biso lelo awa président na biso bautai kosolola na président ya Rwanda na nini na Angola mais kuna ezokoba parce que bacommanditaire bazokontinue kotinda siko mpo biso mpe tosukisa bacommanditaire ezani il faut mongongo ya peuple congolais eloba mboka nyonso akose retrouver na nsima ya Rwanda tosengi na président de la république kata relation na ye tokokonsome susu biloko na ye te emoni parmi basolution yo mpe Rwanda me oza moyindo te d'ailleurs so totali yo bien na histoire yo Rwanda ozali province ya biso ya Congo parce que force publique oyo ebundaka bitumba ya 40-45 force publique wana ntango tokoti na Tanzanie tobengani baalema bazalaki na Tanzanie lero wana Tanganyika du Nord tokei ti tozwi ile ya Zanzibar ntango tozwi ile ya Zanzibar lokola ezalaki na compte ya babelge eye kosala sikoyo te lokola babenganaki mpe baalema ti na biteni ya Rwanda na Burundi na Kenya na Uganda ti kuna na Ethiopie alors ntango guerre esili banglais bazwi Kenya na Uganda bazwi mpe na Rwanda na Burundi na Tanzanie siko lokola Zanzibar etikalaki siko lokola bénéfice ya babelge siko administration belge epumbukaka nani Tanzanie mpona kokende na Zanzibar nde basali échange banglais bazwi lisusu Zanzibar na basangisi na Tanzanie sikoyo na échange nde bapesi Rwanda na Burundi epai ya babelge nde salaki sikoyo ke tokobi na Congo belge Rwanda Burundi ozomona tozolia na bango mbongo moko oyo esalemaki na banque du Congo belge et du Rwanda Burundi nde barwande mpe tokomaki na bango eloko moko sikoyo mindele lokola bazalaka ntango nyonso mayele mabe na ntango ya indépendance il fallait batika Rwanda na Burundi et continuer kozala province na biso mais lokola bazalaki na intérêt makasi ya bomengo eza na est wana bakeli ba interamwe bakeli babanyamulenge bazwi bato mosusu bakotisi na biteni wana balobi na bango bino bozala mabele te ndenge boye awa kombo na bino bomisalela makasi nde bomoni bato wana bazalaka plus na baviolence na babiteni wana alors soki biso tokanisi te basoda na biso ya force publique bakufa ebele mpo tozwa ile ya Zanzibar oyo basali nango échange na Rwanda na Burundi mina logique Rwanda na Burundi soki tokenda bacontentieux donc Rwanda na Burundi il faut ezonga na maboko na biso il faut to bénéficier yango alors soki eza ndenge wana barwandais comprendre histoire ke batikaka esika oyo Congo akobanda kosibir destruction na ye parce que histoire ekobongwana te ekotikala bongo kasi un jour mokolo moko Afrique image ya ancien combattant ngo roi belge akendaki couronné moko atikalaki en vie na 100 ans kuna na esika ya rond-point ya force publique voilà image yango ezoleka matondo na rond-point ya force publique na force publique armée oyoyo edefendaka bango matondo code alors moni ebongi tososola malamu ye Rwanda yebake na bambule koya tango tokoluka siko tosangana po ba frontière wana nyonso ekokufa nango sikoyo na ezaleli oyo bango bazosala lelo ya kondimaka koboma bandeko na bango bazomona te ke ene wana ekotikala
nzoka ba haine wana tribal, ethnique, même national, et ça danger munene. Aussi qu'on a lelo, kolobela congolais était rwandais, surtout bato qui ça bazomona non rwandais. Mais na réalité ce que na est kuno komona ba rwandais na ba congolais bazo vendre sika moko. D'ailleurs chaque jour ba rwandais baya ko tekela kana Congo, bayaka kosala na Congo, ba congolais musu bazo kende kosala na Rwanda. Oui, ndeko moko atineli so message ko alobi na bango, alobi bango kuna na Sud Kivu masanga ba melaka biloko baliaka ba jus ba mai mingi utaka na mafuta ko pakola mingi utaka na Rwanda. Donc entre population sali bongo chef de l'état pekisa bango masanga Rwanda kota lisusu na mboka na biso te apesa ordre ba gouverneur ba kanga ba frontière masanga kota lisusu te. Bon entre population bon moni que tozala ka penza na problème te. Mais problème est na côté politique. C'est ça. Surtout parce que côté politique le kola bango bazo zo ba injonction zo uta libanda bazo Congo parce que tu as posa ba minéraux. Problème mobimba tozonyo comme nango ngwana Angola sali guerre te mais ko s'entretuer pendant 25 ans pour na diamant. Bon on a est tozo sala guerre. Mais si vous évoquer le moko au sali chemin bien que ba Uganda, Burundi, Tanzanie et ça ici comme et salama poto zala toujours ensemble. Bon tozo qui au biso que na programme à CPGL basala mutawi ko voyager sans même passeport, sans même visa, Tambola Zuka laissé passer nos fêtes à Koti, à Burundi, à Kenya, partout, à Tambola za libre parce que bah yokana ki n'ona ba konza ya bitelo na biso ba yokana ki bongo. Siko en Rwanda zo bunza biso. En Rwanda déclaré ka kosala biso guerre. Yoko ba nini na Tanzanie, Uganda, Burundi o bazo tala baninga ba bunda or na kata quartier soki mi bilangi mi balé bazo bunda ba voisin bakobeta maboko teke bobunda bayaka toujours na katler ko kabola mais bango batika l'indifférent na biso au contraire ba misusu ko bakoli ko appuyer sur Rwanda yo ko lobani na place wana omoni to loba te poto loba ka kesengwa ko loba oyo ko sale loko te to te ko loba ne bandele to traiter cause eza lokola batu moko baza mitano bayokani bakobeta mutu moko yo za pembeni siko moko na bango asi abandi ko beta boza sir ke mine wana baza pour moko na bango wana siko zo benga ka susu bango lobi tala bazo beta me bango nde communauté nationale malamu awa tozali na télévision communauté internationale bao ba miyebi ba kombo baza na sima makambo Tanzanie, Uganda, Burundi taba Kenya nyoso tangu nanu ye Rwanda akoti po bandi makambo mais ok ezali ke voisin koki ko tumola voisin te to ko bundisa voisin te Congo yo koshi na makambo lobi tikino Congo alagisa te batangi des soldats rwandais ndisiko Uganda tangi monoko donc omoni babiloko ba multinationaux ba mindele wana bavandi bayokani tolingi ba minere wana eya ebele bomoni tant que zolobela plus makambo ya conscience toyebaka boye na ngonga oyo Congo oyo eza konyokoma makasi na convoitise ya libanda mais na kati ya convoitise est ouest déjà ba occidentaux bazobanga Congo oyo elongwa na maboko na bango faut mon coup sur monsieur Panayo. Est-ce qu'on monite que parmi les solutions où tu as continué à ça parce que le baki n'a rien le na bandeli dans le baki notre chamondelo tellement na biso population au baki congolais à la culture ya bitumba talandi formation militaire. Est-ce que vous monite que bilenge baza et belé na baza ko telinga na ville na bazo sala kuluna na cité et sengeli le gouvernement na biso a recruter les sous bilenge to baki sali sous effectif pour que to kende vraiment to réussir est wana. Et vous avez parmi la solution mon yangote. Oui, banana bazo sale lokote
kozwa bango kotia bango na armée ezali mabete ezali malamu kasi tozoloba te moto asimbaka mondoki eza nanu mondoki te kasi oyo asimbi mandoki bongo na ye nde sika tozaleli po okodefendre mboka na yo fo bobanda kolakisa mboka no banda ntango botami bazolakisa yo nini oyo ezali bomoi no eza nini nde ntango wana ozokola oyebi te ngai soki mboka na ngai eza te soki mabele na ngai eza te naza mpe mutu te mais lelo ebele bakoma na langage ke tozosimba te même avant te ntango léopard apoli atotekaka mboka oyo tokabola tout ça okozwa nini bamisu baza tia na culture ya ndenge wana ntango olakisa bango esi eleki na étape oyo tosi tokomi na baniveau tosala nini papa Nkusu ntango nano eleki te mponga na prison makala bakoma centre de rééducation omoni même mobange bateyaka ye omoni donc eza likambo ya bongo koloba ntango nano eleki te bolongola kaka biloko oyo ezodistraire bango nde bongo mpo na lelo oyo tozoluka basolution mais soki basolution ezali ndenge tozoloba FRDC baza na front biso toza na Kinshasa tozosambela mpo FRDC alonga bitumba mais kuna esika ye FRDC azali bazosalele bacomplot mpo ani tokolongwa te tokende ti kuna omoni muta munene na muta muke muta muke akokoza bokasi nembala mosusu akobeta muta munene mais soki atali muto ne moni lelo touti koloba ke soki Corée du Nord azana mandoki ya makasi te États-Unis mbelesi abeta ye mais États-Unis azobanga Corée du Nord parce que Corée du Nord économiquement scientifiquement pe militairement aza makasi donc tant tozoloba bon tosilisa nano bitumba ya ndenge nini tokosilisa bitumba ya Rwanda mais prochaine agression tozili yango susu pe mayele précaution parce que makambo ne bandi tozoloba wa banda ba 62 ba rébellion même mulele tango batelemaki na zone est suka nango Jean Scram na Bob Denard 1967 ebele na kati ya batelespectateur babotamaki nanu te bitumbeza na est mais botanga ngo même pas na classe moni donc bozolakisa te bakongolais to bayindo koyebaki boyindo na bango ntango siko tozotanga mfumuki mbango bino bomoni kaka so te wana eza kondima na bango te abotamelaki awa na tina akoleli awa mpe aye na message nzambe atindaki awawa na tina wana soki tososoli yango ekolingisa biso ke tosala réforme na niveau nyonso donc tobandela na se po tokende liboso alors na lolenge wana na ngonga oyoyo ndenge tolobi soki tokokende na est tokokende tosisa bitumba entretemps totia makelele totia mouvement mais tobosana te koteya mpe ngambo kuna lokwa nesika tosukelaki ete entre peuple congolais na peuple rwandais problème eza te mais entre politicien rwandais na politicien congolais nde sika likambo ezali omoni alors siko Rwanda wazwa makanisi wana kia baya kozwaka bomengo ya Congo makanisi wana azwili wapi bokasi wana azwili wapi Rwanda zobanga Congo te pona nini le besoin utapa mindele omoni yango sikoyo alors siko tosala nini ko la chef de l'état azali ko tambola est-ce que toko tikate chef de l'état ko sala te akende ko mona bato bazopesa ba Rwanda na mindoki papa bumtsa bisala bake ba papa e bozana posa minere boya mbala mongo pana ngoleke bokende kuna babomaka ba congolais eza pe solution te bato wana langage wana bayoka kango te bayebisi bango mbala boni toyebisi bino kaka il faut bola musande peuple po président na biso azala na courage wana potanga azoloba na bango bazotala koto bino bozobenga mindele soki bino kutu ba mindele bozate biso kutu tokobonga na biso te bakoyebisa yo tata zonga moni bakokosa kaka tokosilisa makambo tokosilisa tango bokozonga wa babandi kutu na ko conditionner mais soki population de mutetelemi siko tango bakoloba na mokonzi ya mboka na biso balobino kalme nano peuple na bino bakita nano mwa moke nde président siko pe bokasi ya makasi alobi te
bosilisila ye guerre bosilisa makambo wana bozana yango po peuple avanda omoni donc appui populaire tant bozolobaki to appuyer chef de l'état eza te yo vandi na ndako na yo zokende kosambelaka nzambe te il faut bayoka bino na libanda botelemi Congo eza ya koningana eningani pona nini parce que est ya Congo eza attaqué est ya Congo eza agressé nani azosala nini nani azali nani na kati ya makambo wana tobeleli na bakoko na biso toke na frontière esprit ya bakoko siko ndenge ayebo abungi nzela ayebo abeti mandoki omoni makanisi bozanango makantini nyonso wana ba force to eza ya biso te na lobby Russie na Ukraine bazobunda na esprit ya kolimwa te ekasi bazobunda na esprit ya kolimwa te bazobunda na esprit ya bitum omoni force publique na biso tito longa ba mindele mais loko nini bato bazokumisa kaka balobi ke ote omoni bakoko na biso bazalaki kokoma banzoko bakoko na mais ceux qui bazako koma banzoko siko pona nini après indépendance bozo bongo na suba nzoko te nini msuba pelisi bango na nani omoni mangomba ka ndenge nazo makama mangomba oyo nde mtezo lobila bino kaka l'air no solo sambo so bakoko bakende ko bunda bitumba eloko liboso bazaki nango détermination pe engagement pe bokasi na nzoto bakoki ko bunda pendant 48 heures à l'été nazana bokasi wana alors tant sikoyo milimo bakoko ye kokota nde appuyer bato yo baza déterminé pe engagé omoni lelo nakoyebisa bino ndakisa moko likambo moko elekaka na motopi ntango roi pela yaki mais président Mobutu na ntango na yasalaki kaka nini ayebisi ba léopard oyo akotya pele bi aza na motuka ozomona bamotive bango bana wana bakulutu na biso ntango babetaka na molimo wana kaka fo batya pele bi tisa yo mokili atyaka bi contre Santos aye kozwa vewe omoni donc motivation engagement religion africaine azokomisa bato baconscient azolongola bato n'esprit wana ya mysticisme lelo tokoganye mpo na kisi lelo tokoganye mpo na losambo te tokoganye mpo tokobeta tokoganye mpo tokobunda bibuneli nini tokokende na yango soki mutu wana azali na omoni le musu moyibi azana assassin moko azana munduki beta ke le kaka wana abeti moko batali chargeur ezana boni mibale misatu ata soki akoboma balobi bo soki tozali 60 soki yazana 10 masasi soki akoboma 10 50 bakotikala soki bato bakimi te bakozwa ye te bakozwa ye donc lolenge wana Rwanda baza muke mboka ngo pe eza nango muke mais na ntango Rwanda azoloba kuna alobi nakosala guerre na Congo awa batindi bato baya kosala sondage baye kokuta awa bekala échauffé donc na pokwa oyo danse na danse kwiti na kwiti papa mikolo nyonso zolanda te chef de l'état zoloba ba mouvement citoyen nyonso ba parti politique bazotelema bazosala ba marche lobi ba misusu bakosala marche kolongwa 13e reti na gare centrale ba misuti na paye du peuple pour na ko soutenir toujours ba FARDC Rwanda ko bangango tena zotuna Rwanda ko bangango non Congola Rwanda ko bangango te Congola zozela go comme ça tokende sika futo sala musala mais na tango bolobi marche zo sala makuna kende kaka na awa na matonge tambola ba commune nyonso avant-hier kutu na uto le kanzela selemba na regretter ko banda balabala landu na sosa ti mapangu nyonso ngambo mapangu nyonso babar na babar do musique ezo beto longo na lupango musique do makelele batonde ngwana siko bazata na tango batala ka télévision te bazana tango bayoka radio te bazana tango balanda information te ka bango pona bango na ngonga oyo nini na Congo omoni pona bango musique ambiance lelo bole marche bato wana bato baliaki na bango bambongo donc siko nizo boya pona nini force na biso pe abokoko esala parce que yo tu koloba bien à Corée tiga tinde loko Corée azu oyaye matière na lambi tout ça bongisa on anime biso pe
toza pe na matière lokola ba pekisi biso embargo to sala te to somba te mais to ko utiliser pe force na biso loba malamu pa ba téléspectateur oui biso to boyi te force ya bokoko et sala mais komiti kate ozingi maboko ndo zoloba force ya bakoko te maboko te to sala nyonse to limboli malamu atakutu ba pesio lelo lipamboli balobi ke pambwama mais faut que ndo sala po lipamboli esala yoko zinga maboko te ko lali na mbeto lobinga si ba pambola ke ngai mbongo ko ya ko uta wapi il faut sala po chance sala na kati na yo il faut obunda po nozala makasi na yo monana ndeti na oto zo limbola tangu nazo tanga makamba mfumu kimbangu po yango nde muteko la musa milimo ya bakoko na biso nyonso e na tango tokobelela kabango bakopesa biso état de conscience toyeba nini tokosala mundela ko kopesa biso embargo mundela ko koloba na biso ki apekisi biso tokosala mandoki te mais bapekisa ka pe Corée du Nord na tango Kim Il Sung na Kim Il Sung asali bango mayelo ko na population oyo ezalaki consciente balobi bon biso toko développer nini uranium na biso ba développer armes nucléaires ba bombeli impérialisme ba bombeli ba occidentaux secret wana mais biso epa na biso soki bolobi kaka bobanda boyo kaka bakoteka bino ka bandeko na bino ka bayindo bakeimba osi babandi kosala babombi yango kutu telle place muni pasi toza nango c'est ça na bomfumu kimbangu nde sika tokozongela baconscient tokoyeba te ata tata mokeli ndenge akelaka mokili ti akeli moi me ye moko tata mokeli amonisi nguya ne na moi kasi ti lelo tata mokeli azalaka na kati ya molili omoni parce que tango butu eyaka soki moi engali tozomona moi lokola boye te mais butu tango ekoya ekowuta wapi po mabele afandaka na kati ya molili mais moi azongenga na ngambo lokola mpule nde bozomona soki eteni wana mabele ekutani na moi nde bomoni longengo molili etikala bongo secret etikalaka secret. Merci papa, merci. Secret etikala secret, vous avez raison. Tozozonga lisunayo pour tous qui na rochité parce que les bonnes choses en tout cas comme tozolo ba appel les autres côté belé awa moi tout temps ba message nyo sezate tika tozwa élément asuka ba architecte congolais plateau papa Mkusu makam tozolo besoin intéressant batu bazobenga biso bazosepela ba analyse ozo sala ba bien solo en tout cas et histoire mboka makam tozolo besoin très pertinente. Alors papa Mkusu tozokende na kosilisa pona lelo ba imboka bazolanda biso na ba politicien o ba vani na ba itando ike na ba bazolanda biso bazana kata ba bureau na ba ministériel ba ministre bazolanda biso na ba province kuna message nini o ba politicien na biso bakanga parce que on dit que souligner le mot très important dans ce pays na ngolobi entre biso population congolaise na population rwandaise tous en problème té même ba congolais bazana Rwanda bazobisa biso tous en kimata na problème té mais problème c'est na ba politicien na biso siko yebisa biso tout ça la nini attitude ba congolais bazana ngo na attitude ni ba politicien na biso ba ken étape nini pour que solution za na mboka na biso matondo. Merci. Étape tokozala nango na ngonga oyo ba politicien na biso et tomber malamu lokola roi ya Belgique azana biso longo voilà basolola na roi très bien pour roi Belgique et colonisa Rwanda Burundi na Congo voilà. Na époque wana ya colonisation Rwanda tikala ko bunda na Congo te Burundi tikala ko bunda na Congo te donc azana meilleure position ya kozala médiateur ya kolobatete Congo Rwanda, Burundi, bovande sika moko, biso tango to kolonizaka bino, to tikalaka jamais ko tutisa Congo na Rwanda na Burundi mutu. Boye ba ete bozali peuple moko, bozali bandeko. Très bien. Pesengi na bino bozala na boyokani, bo vivre na kimia. Po biso na Occident, tozo luka kimia entre ba mboka, bino pe awa boluka kimia. To koloniza ki bino, to bundisa ki bino ti. Entre bino Rwanda bunda na Congo te toko liki ete ndenge bakena Lubumbashi lokola bakokende na Bukavu e kozala malamu mingi soki ba politicien congolais bako
sollicité par ya roi ya ba belge lolenge wana malobane kende na ba politicien rwandais pour situation wana esila parce que oyo azokufa ezali population et non politicien mais population wana ezokufa yango wana nde bino ba politicien boko diriger omoni alors ceux qui eza na mboka moko eza na sima ya makambo wana nde tolobi roi ya Belgique azali na meilleure position place na ba collègue ya Europe pour na ba makambo wana donc yango wana to sengi na ba politiciens congolais basangana toute tendance confondue parce que mboka ngo oyo eza na makambo yango pe soit yo pe lobby ko ya ko diriger un jour alors malamu to milukela kimia na tango eza tango coïncidence ya malonga na tango toza na ba makambo wana donc ce qui nzamba tindaki roi ya Belgique ayawa posunga kimia iko akozala na est ezala parmi pe ba point oyo esengeli pe basalela po nangonga oyo Kongo azana posa ya kimia Kongo azana posa ya bomoko Kongo azana posa ya développement pe ya évolution na ye population congolaise au bozolanda biso ne sonya nzila période eza période ya bino kolamuka période ya ne sonya nzila zoyebisa bino omoni soki moto amonelaka yo ntango nyonso linga oyeba pe point faible na ye po esunga yo otelema liboso alors koyeba ke point faible ya bato baza koagrese biso to bazosala biso mabe ezali kaka kolamuka na biso soki tolamuki tomeki koloba na bango te soki bomeki soki bosali boye bokomona boye nde tango wana nesika bosalaka badefile na batelevizio ya kofingaka ya kofinga mboka na bino ya kofinga bakonzi ya te bolongola biloko wana culture wana eza culture ya distraction culture ya koyinana parce que culture wana yango wana babomelaki Mbuta Lumumba bakalifie ye muyibi babiteni mususu babandi komona wana muyibi wana ata bache filme wana babomi Mbuta Lumumba bakati biteni pona bino eza lokola babomaka soso pona ni conscience ezali te très bien tola musa conscience yango wana tolobi na kati ya bomfumuki mbangu toza koinsister na kati ya bomfumuki mbangu nde sika mabombami ya bolamu ya biso bayindo ya mokili mobimba ezali kasi bobosana te Congo esika mfumuki mbangu ayelaki nde gâchette esika oyo ekodéclencher makambo wana kasi mawapo Mali asi abandi kobotola biso eteni moko kasi chance abotoli biso elle spiritualité donc lokola elle spirituelle eza na biso to profiter bofungola misu makasi botala metato soka lobi likambo boye monani soka lobi likambo boye salemi pona nini te tokende nano pembeni na ye po nyonso ezalaka ya koexpose na télévision te mosusu ezali ya pembeni bakoyebisa tala moni awa tosalela boye awa tozongisa boye po tokende liboso tobunde tumba to défendre mabele to défendre bomoi na biso nzoto oyo ekozala kaka na valeur soki bonsomi ezali tant que tokozala besclave banzoto na biso ekozala na valeur te preuve yango bazoboma bandeko na est baninga mosusu bazomela bazobina seke bozosepela baninga wana bazokufa mais soki ezalaki pena oyeba teno oyo akufi aza ndeko na nga lobi moto abomi bato wana kokoya koboma mpe na ngai okotikala komela ata kopo ya masanga te ata moke okomekango te okokende pete na église olobaka nzambe ozosala na Kinshasa nzambe azosala na Kinshasa na est bazokufa te nzambe fasala partout. Merci papa. Matondo mingi. Merci. Na bandako kimia eza na bino kasi bozala kolamuka nzambe ya bakoko na biso azali ya kotelema Occident azosila Asie ezomata Afrique zoba précaution nécessaire ba dirigeant africain bosangana libela po boye ba ete na tango pouvoir diriger ezolongwa na Europe ezokende na Asie. Biso sikoto sala nini Congo pe to sala nini peuple congolais to sala to travailler to fonctionner to vivre en fonction ya période au mokili ezo traverser. Matondo mingi. Merci papa matondo mingi en tout cas makam papa nkusa lobi ezali très très profond ba peuple africain il est temps beau sangana
pour réfléchir parce que Asie est se développer Europe bangona basi bakendaki Asie bangona ezokende biso tokotika la wapi qui tous a divisé et aux anatina mokote même Rwanda partout tout ça ne sert à rien pour que tout ça pour lobby tika na ba conflit d'amitié ba congolais et ça malamu tous la mutu moko pour que Afrique na biso pe comme makasi to comme pe na état moko Afrique makasi to richesse à Congo et profiter pour les pays pour que tout le monde l'appelle Afrique na biso qui est liboso mais tant bozo bunisa biso et comme ma biso na bokabwanya en tout cas vous allez malamu te alors en une minute papa Mukusu mon ayo asuka to silisi pona ko suki sa mokolo mo lelo lisusu pona ndeko na biso tata na biso ancien combattant na kobanza bango babundaka po port ya Anvers pe tongama tokoliki a été eza occasion pona tata na biso wana basala eloko moko ya malonga pona ye na libota na ye même symbole ya mukete mais oyo kolakisa ete tobundaka solo kasi mosusu eza ya télévision te tokosolola po tata wana atikalaka na tina oyo atikalelaka merci na bino banso bandeko bayebolandi biso na bisika biyebozwami matondo mingi toyeba bileko bya tango période oyo mokili ezotraverse tolongwa na distraction parce que kuna bazobunda biloko balambaki bakomi na eleko ya kolia soki troisième guerre mondiale parce que c'est bandi solo nango. Merci beaucoup papa Nkusu. Alors biso tokosala nini? Merci. Tomilengele tozonga na boyindo tozonga na bokoko po yango na nde bokasi pe nguya na biso. Merci na mbonda bangala balandaki biso depuis Matadi et puis na Koko Sombo bolandaki biso na Matadi botika malamu tokutani vendredi prochain toujours notre Congo botika malamu.